Batal. Taba odiembela pour justice et total et lobby. Ce lobby 20 ans. Mais il y a une vidéo qui peut circuler tout le monde à Sengi Bolimbi si na madame la présidente à Mokonzambo qu'on a invité sur des journalistes vidéo. Mais so Sengi Bolimbi si justice nem doka te so likambwana. Yo asonga lena tobolo lisu yo funa na justice na sengo pardon ba tingai. Hein? A Sengi pardon. Toboyi te a Sengi pardon. Mais est-ce que justice? Ma justice m'a pardon zaraté. Les poursuites judiciaires. Maman Denise a ses droits. Il y a aucune justice. Kolobakeno, ou a sali diffamation, ou a sali injure. A propagé par injure publique. À la question bien les becs, à une éducation à ta côté. Comme à une éducation, la justice va les rééduquer. Vous comprenez? La justice va les rééduquer. Et qu'on rééduque na tata naïe. Tata naïe a rouillé ba mamwa sala. Ami benga Jack Bauer. Nzorande chaque Bauer sur peine na saison. Nzorande film ko série pe et sur na saison. Autre saison mususu. Saison y a état des droits. Voilà, très chers amis fidèles internautes, Balagnon sur Alvin B à la voix TV, na PC Nombo, je sais que vous êtes nombreux. En ce moment, Bozola na biso na page magazine Bolingara Mingi, Yoka Bazo Tokitara, toujours en a dizaine de pour nous former bino, pour nous passer bino toujours d'actualité par rapport à Yamamozo Ganambo, la mission que vous êtes bélan, c'est net moment pour faire l'écran, le téléphone, l'ordinateur, na bino, Bozana Paris, na zomo na Dandre, une coupe, tellement sur Gangwa, Azana Parazola na biso, Linda la présence en 4 Salman, Merdika Bonjour, Kabonga, Fongo, l'écran avant pour nous, na biso na page magazine. Yoka ba jamais prière d'autorité salema eurofanda toza toujours téléma pour nous informer bino ya l'autre robin to robeta masolo lini to robeta masolo ya Christelle je pense que ba vidéo etambola ki lobi bomoni ndenge mwana mwasi wana asita ki kombo ya maman mokonzi ya mboka Denise Nyanki to kolobela ngo est-ce que aza déjà interpellé est-ce que akangami bien okangama te est-ce que ba vidéo tozo mona etambola ka sengi par deux ya solo bezo lokuta to kolobela to meko sa ba analyse to meka pe robeta liso par rapport ya maman ezo circuler ki balongoli président Jean-Marc Kabuna, secrétaire Nabiso Augustin Kabouya, na Mambotali, les solo FCCK, on a manqué d'actualité, on a manqué de l'information, Benjamin Mwana Souko, on a un to s'entretenir na lelo pour ter information, pour ter informer bino, car on est bossé qui tozo le luna sans pitali dans le qu'on appelle c'est mboté, moi mbusuka mboté. Mboté na bino. Un mot gentil na bayo so ba na senet moment. Oui, bah tout Olanda biso mboté na bino bisika bozali. Oui, vraiment, to pesimbo te na bande kono soto, bazolanda biso partout dans le monde, kimi anzambe e ingela mabota na bino. Kimi anzambe ingela mabota na bango mwana suka to ebi biso nyo soto mona ba photo ne tambola ya lobi, ba bimisi biloko nyonso zaki na ndaku ya ancien gouverneur ya Kasai Ngoika Sanji. Poko lo bani par rapport à mamio sur les canaux pour le bipé ki bilone ba bimisi on fallait ba lukata ba informer avant ba bimisa bilona et après ça to moni ba propos moi na tenaki ma vato beno ba propos moi na tenaki tant moni biloko ya ancien gouverneur mboka na biso photo pc pas moi respect fallait ba interpeller ba lo babu pour azo biloko na ya bimisa baluka bazongi sanda kuna mwana mboka Gabriel Moke me babi biloko na nyoso ba bimisa banda oko lo bani par rapport à biloko nyoso yo na monet ce côté là baton mabe parce que na vie il faut y repousser positionner et aujourd'hui ngana zana commentaire au ça mingité je peux que remercier l'Éternel parce que venanga Gabriel Mokia à jouir na ba droit na ye parce que c'est ça l'état des droits tant au mutazaki un mafieux un voleur et loko oeza yo te batu na raté déjà ne tozana boyo za micro na yo oyebani keza yo so kuti Benjamin yibi yango oza posate que non boki na dialogue okoya oboto lelo na yo c'est comme ça ndé et salama ki pe que non batu oyo bazaki wana ba constater que Ngoika Sanji ndako ando fa neze pa na yete ya ba miseli banda tango yo soko lokwa mu ba miseli banda za problème te ba miseli banda na normalité no surtout ndenge singaka azo ba biloko ne libanda mais tant moni biloko ya ancien gouverneur libanda te ko mona mwana ye a tenu ba propos pour le bana combo ya madame la présidente Denise Nyanki Tshisekedi tout ça c'est dit à quoi poto moni ata iskama wata ma papezo la que madame la présidente s'impliquer na dossier moi sala ki boya mais to moni sikoyo madame Christelle a tenu ba propos na comme madame Mokonzamboka ba propos de kozani oui tango zolo banangai qui est ancien gouverneur na mono zo insister sur ça c'est comme si un ancien gouverneur aza congolais double pour
Tant nous un système à casse ancien gouverneur, na comprendre parce que la génération bato Kabila quoi. Au Kabila détruire, aux alliés jeunesse na bango. Oui. Mais tant que yozo baga un ancien gouverneur, cela veut dire au personne déjà poids, au un ancien gouverneur. Un ancien gouverneur c'est un citoyen congolais, comme tout citoyen. Vous comprenez? Tant que c'est maman Bouki Moubeko, loi que c'est exécuté par Moutounion surtout. Bon, on a une mentalité qui est un ancien gouverneur zanani. Ah Moutoulo Langa. Ah Moutoulo la yo. Au moins une mentalité au Kabila tiki na on bat na mitou ya kio un ancien. Pour nous on se la question un ancien gouverneur zanani. Ah Moutoulo ngana yo. Hein? Tous Congolais sont égaux en droit et en devoir. C'est la constitution. Vous comprenez? Comme un ancien gouverneur, Aïbaki Ndako Bato Mokia, il faut pas s'endiner. Bah rebercer. Tout pour abimsango kasa jinanda, il faut pas rebondir là. Faut le bama mususu to ebaka. Tout le monde est mort. Nazo ba par rapport à question pe bandi robatinde biso tout le monde est mort à tweeter à lobiki. Fallait pas notifier ata va comme ça blonné nanda ku otozo le beza otozo ka sur terrain sur au milieu du village. Tangu ya banda rolia bandundu na Kasai. Banda ko notifier ba famille na bango. Tanga ndo boto ba diama batu na Kasai, abando notifier ba ni na bango. Tanga ndo esa ba ndeko ne kuna ke no bolia mabanga, abando notifier. Tanga ba yeso ki chobesha sala batu makamu na kondenge ya lingi, a notifier kina. Mais awa skoto zo bana bino awa, ezate ki obasali kanai. Photo ba vérité, c'est la justice. Oyo et rétablir moki na ba droit na ye. So no moki aza citoyen congolais te. Oye fallait ngo ekasanje aya na nzela pont Luangi akomi na Kinshasa aboto yanda kwa bato parce que c'est l'FCC. C'est pourquoi je te dis c'est plus de 250 maisons au bas polluer par votre PPRD. Au bas récupérer ngo. Et je vous informe même que na profiter na caméra na bino non na kozala na bato parce que faut récupérer TD la Gombe place nga tangi maternelle. Place surtout tangi classe. Poto luka ko sabino ke et l'or monter à l'état. Attendez la Gombe eza azouete. Piscine wana eza azouete. Ah bon? Terrain ya football les azouete. Ngai na yekola ko beta pe na tsa partir ya terrain wana. Na yekola ko nager à partir ya piscine ya terrain de la Gombe. Comment mutu ko uta place mono et ko patrimoine nanga. Les loso so to kei pour nazo initier déjà pétition. Nazo initier marche. Pour to ke no récupérer à terrain de la Gombe. So na ki organiser à partir de la Gombe boto lango zoé. O esa ke non shark et loko batu non. Il faut ba histoire. Batu batangi na série o ya ba belge. Ba bi ke no zaki Athénée Royal. Baba tangi na série ya Mobutu babi ke no ezaki Kalina Athénée de Kalina bato batangi na série na biso babi ke no Athénée de la Gombe et comment eloko ya zo ndenge nini ndako wana ya Gabriel Mokia et comment yango kasa ndenge nini ngo kasa je komna Kinshasa na nini po ndako ne komaye certificat d'arrêt papa Pablo Musole to lobaka ngo c'est ça kataki pas de commentaires mais ici ça kasi mais tout moni mwana na yazoli la makasi na kombo ya maman Mukonza Mboka pourquoi zoli la kana kombo maman Mukonza Mboka est-ce que eloko mozo bata manasi on pose comme ça peut batembele yango basenga to kuta na to meko tuno ba question est-ce que maman Denise Nyakio aza impliqué na dossier pour tout moni atangi comme maman Denise makasi oui na sepeli mingi d'abord eloko liboso fo ba mwana wana aza maudite. Parce que muto amoni bolumbu ya tata na ye aza muto aza maudite alakela mi mabe balobi na Bible alaka mabe muto omona bolumbu ya tata na ye yesko non seulement mona bolumbu ya tata na ye mabota na tata na ye c'est-à-dire otoro loba ezaka libabe et puis nazo sabino boy azana une très bonne mauvaise éducation et pola naza ta ofinga na naite pour na fingi na kota na rana ye na pe na ta répondre mingi mais na biso ka kino aza indication pola parce que un dossier azotanga maman Denise ezo concerner maman Denise ni de loin ni de près Félix Tshisekedi et pas na bango yeba na limité ayiba lupango mutu te eloko moko te et puis kobala na nini ezali entre Mokia bisi Mokia afundaki mona justice a récupérer ndako na maman Denise hein ezana lien ta moko te parce que maman Denise aza ni justice azani akoma na lupango wana te azani magistrat to ba non avocate maman Denise to seliki le posaki boy ozomona ke manque d'éducation de base parce que même dans la logique je suis là devant partout dans le monde j'ai été surpris même à Marie-Ange Moussebe quoi oza madame oya PPRD alobi azo condamné avec dernière énergie maloba au moins moi ça na bimisaki parce que tant ozo finga maman Denise et l'ex éducation ça nango moi na gouverneur ancien gouverneur moi na koli na belle manière
à se propager pour aller dans l'écran, à finga première dame. Azande maudite. Vous comprenez? Azan maudite. Vous comprenez? Ce que Babylon va aller bas là, biso to comprendre nango. Le rôle azan maudite, na rôle landete, wana azan mwana libabi. Lobi ke so boke na kasai ya sa base na ye e wolola bino to la no be na vidéo na yebite so kango. Mais nazo tout na question boy hein, to mettre à défi. Hein? Batu bala na biso na poto bocha ba billet ngai na etoke mbushimai. To esingo e kasa jaro zela biso ponga za pièce contre pièce. Vous comprenez? Tant que mambo qui ngata ba chaki tembe mais yeba ke vendredi to koma na bunker. 120 mètres na 100 mabele. Oginde États-Unis na bimiti. Wana na peso biloko matsu mafuta. Vous comprenez? Na yebisa gyoge non, na peso biloko matsu mafuta po bondo cha batembe. Yebisa nga na kongo kasa to kita na rapport bipemba. Tota na ngomba yamba. Na sasa batu mususu bakitna mamboka mususu bakata miso ba mikemi ba boko likolo. Na zo biso ndeza boya kala mingi te bo mona ba mona te na mboko. Parce que trop c'est trop. Na ko permettre te bon, na ebité na ko promener ba monini. Mutu mo boye azangi na mona ko nengo na ko détailler te. Afinga première dame. Na ebisa ka yo benga na za Sankara Fati. Elingo lo ba boye. Soki tu lo mo lo batenga na koloba. So est-ce que va toucher mais ça veut dire na moni déjà manque d'éducation ça na on a ko ta bassesse na été. Mais surtout plutôt kende tara mwana déjà botana tata na tara niveau faut libabela ndeka. Est-ce qu'il y aura des poursuites judiciaires? Est-ce que soit ibala nele ba okanga par rapport à propos atene? Merci ko a aux autres nanga il y aura des poursuites judiciaires. Tara ba okanga oya suna micro te nde ba kangi mwana ngoeka sanji. Ozo mona ngo ndenge nini? Yo mo ozo ba il y aura des poursuites judiciaires. Maman Denise a ses droits. Il y a aucune justice koloba ke non o a sali diffamation o a sali injure a propager ba injure publique. À la question bien les becs à une éducation à mon côté. Comme à une éducation, la justice va les rééduquer. Vous comprenez? La justice va les rééduquer. Et vous rééduquer na tata naïe. Tata naïe a royé ba mamwa sala. Ami benga Jack Bauer. Ils ont rendu chaque Bauer sur la peine à la saison. Ils ont rendu film et série et sur la saison. Autre saison mususu. Saison il y a état des droits. Bakotika banda ku ya l'état. Awa nazo annoncer bino déjà que non, mutu to atanga na tende la Gombe. Il y a signé pétition. To kende kuna. Atende Gombe za zo ete na biso déjà bien avant. Ponga na soko makambo bien avant après na semaine ngo koma. Na sepela mimi poza na mutu kondima o ba téléspectateur na biso que non, Benjamin Salobaki. Na biso déjà. Et puis nazo bakiselo ke ngobila vendredi nazo na balabala na batu. Pour mutu akufina ki mbatseka na za mutu. Constitution garantir aux vies mais à sacré. C'est trop permettre te a toi na tango ya Chine rambuté. Congo za ba congolais za maman ngwele. So congolais mo akufi fo sala nga passer. So moni congolais muninga na kufi sala passer za congolais te. Ba roba mutu ko la kachinete. Et puis tu na ngobila bisa so vendredi wana ke mbongo tu yesa zo ke na kachine za combien? O bakanga ba mande za combien? Ba sa na ngoni, ba cha na continue. Parce que l'administration ezana ba compte. Ezana auto bengi détail nango. O se permettre to pour la mwina za gouverneur. Oh non, boando kangela ba tu na limiter pas beta masasi. Trop c'est trop. Hein? To luka to e banange mangwele na weza wapi? Yo mto gangana. Na bisi ngobila weza yumbite, weza kin. Weza kin, je pense IDPS États-Unis zo na biso bokinde Benjamin mona suka lobi. Soki billet OK kasai vraiment atala na yena ngoeka sanji. Nani ba wema makasi bozo na biso comité mo ba IDPS États-Unis. Je pense que boki Benjamin avant to le mambo tali coalition FCCK poto ki ba comme monsieur ngibana et c'est remplacé par rapport à bato to ba ki ba en tête ya masolé tel FCCK. To me on a clôturer dossier na moi question na zakina po ba ebele pe bato na ki biso question. Nde to moni mamwane sale mamunyo so ni salimi. Soki le loyo to kiki Madame Christelle a côté prison. Bako katele combien des années na prison? Mais si ko zo tunanga marambo justice c'est ça kata déjà. Justice c'est ça mibeko nango. Soki marambo ya sale mérité 20 ans. On doit comprendre. Au moins babiloko yo tozo ebisa bino parce que état de droit to baki ozo batu tapo ba comprendre nango. Babiloko nde tozo bando yo koma ote biso ba ressortissant boy. Tanga fingi wana ba ressortissant boy ba monanité. Tama luka ba diembela yo. Parla na ki mamuna bato yense sa bango boy. Kana keso lobi wana. Oya robima o le 20 ans yo sala marche ba okanga ye. Pona nini? O latela mba prison to considère ça prisonnier. OK makala. Voilà. Po awasko bêtise au moins soit sali. Ba fandi kimi. Ba otala. Taba odiembela ye. Po justice et total lobini. Ce lobby 20 ans.
Mais il y a une vidéo qui peut circuler, tout le monde a saigné Bolimbi si na madame la présidente à mon compte Zambo qu'on a invité sur déjà la vidéo. Mais so saigné Bolimbi si justice ne m'doka te so likambwana ti. Yo asonga le na tobolo lisu yo funa na justice na sengo pardon ba tinga yi. Hein? Asengi pardon. Toboyi te asengi pardon. Mais est-ce que justice? Ma justice m'a pardon zaraté. Na justice mamba pardon za raté Benjamin mon asuka sko to kota na dossier mambo tel FCC cash to moni partout zo panza même tout mon page mon news va communiquer le président Jean-Marc Kabunda président aya IDPS azali soutien mambo etali liso etali FCC cash to moni pe côté kuna to moni ndeko Shadai balongona maso etali FCC cash mais to kaka mokonzi ya IDPS alobaka ke mukolo ya kolonga na ensemble masola ya coalition ne aussi la mais comment to mona susu balongoli na maso etali coalition na FCC cash to moni bande kombo bande ko pité ya casa des autres comment balongole sur na mambo etali lisolo wana na moni benage on a posé vraiment tous les éclaircissements je pense que la question est utile na banyo so balanda yoka na moni benage non bo s'intéresser à na IDPS c'est bien et na retourna yo na batu to moni ba tcheu bango wana tangela ngo za IDPS tenani et on peut me soiser la cash wana za INC na retourna question na pour cash za INC na IDPS comment ba combo ba remplacer les ba combo IDPS au moins batu ya INC kuna bazate ah sikoyo mais to ngana kuna na kaisa ke coalition na bolobaki balongoli batu to ya IDPS batika batu ya INC malheureusement ils sont ya bazaka IDPS na IDPS yo muto zo informer ngai. Vous comprenez? Cela veut dire il faut comprendre. Le chef de l'État, c'est la moutou. Oh, ya lingi. Arroso X. Et ça, non polémique, place ou non, basali. Tous les bateaux qui ont une négociation, na bani, qui ont un mandat chef de l'État. Et, ah, ouais, ça, de la bango parce que, bacheli bango ndoki ndombe, qui tenge Yesu. Ya mona katina libanda. C'est que match Kembi. Vous pouvez battre bango. Ah, pour négocier exil à Kabila, mais tout ça catégorique. Parce qu'il n'y a plus de coalition. Si moi il y a une coalition, quoi coalition, battre mon panzi. Et ça est ce qu'on dit. Équipe moins restreint. Il y a qu'au déterminer ce qu'on dit non. Il y a un moment de fois qu'il n'y a pas. Mais on a pas de négociation parce que les Arabes moko CPI na Guantanamo. CPI na Guantanamo mais avant tout le blapé on a dit que le président Jean-Marc Kabunda za batu o bazaki ba plier fort na telle coalition comment on va balongolé en tête ça mona avant tout kota mamu tali INC poto ebiki coalition cache ça INC na IDPS mais comment on va remplacer ba combo tout monde ga ba combo ba IDPS ce qu'on a retourna yo ndenge bino bolingo dicter so mamuto sala mukolo bachaka Jean-Marc bachaka na banani kuna yo zalaka Oye baki. Ça veut dire si kabiso biso de tosini ba délégué na biso. Mais ba o balanda o na posa base yo o retourne entraîneur ya Real que non olongo les joueurs au joueur musu pona. Mais so ba moni Ramos ba beti na 9 bato ko kamwa pe comment défenseur ba beti na 9. Yango bato bazo tuna comment coalition za eza INC na IDPS mais ba komo bien. Ramos ba tchaki wana défenseur même meilleur buteur. Tout le monde yango. Vous comprenez? Cela veut dire so ba bien no ba utiliser qui tenge yo so ba utiliser bout. Et ça problème te. Yo ça bino point. Bache muta PPRD. Sika bat basa musa na bango. Sika bat basa musa na bango tout le monde autour le bas to ba ki to lo belongo pe à la fin de notre émission marche bande ko INC za le 21 yo moko ebisa que marche ba informaka ba na rosenga te mais pourquoi besoin ba ki so bande ko INC ba 2021 ba okanga. Mais parce que ba ça la démarche ya mamo ya mutaza moyibi. Muto aza condamné. C'est pourquoi nazo ebisa yo directeur à prison. Yo muto za chargé mambo courant na prison. Makambo bozo kata courant na 4 préfets to yebi yango. 4 préfets kata courant chaque jour esto yebi yango. P to yebelo ko ni bongo sala. Et loko oyo yo bongo sa esto yebi yango. Et biso to kozana ngo d'accord te. Caméra okimate a osamba. Ensemble. Mazo baza innocent surtout comme si tu le balé 21 tous à la rate tout l'année la rate de Senezapo nan maramuna esilité et pas zolinga te si la zone mais kaka mais pourquoi tant bay o bankadra kaye bat o balanda ye bazo na posa makamuna ekende ba ke na marche bino boy toujours ko boya boy toujours tandis que boy na bango en coalition nana boy na lobi nana boy a marché caméra marché qui na ebité caméra marché qui hein caméra muto empêcher batonner ba marché bazate mais baton baza wapi on va faire ça ba 10 000 na ba 20 000 hein faut ba mambo bo marché let ola mungo no na tongo leli panango bato marché pour na caméra muto ya bimbonga mboka hein Daniel Mazaro Gombe na Gombe boto na suite na été hein
Ah, aux autres n'est-ce que soutenir Zanine. Bon le gars sabino ma monsieur ça loba awa te caméra c'est un voleur. To beta masolo ya bato ba bimbonga mboka te. Pour votre information, OK Sénat américain on va décider. Maramotali corruption va nous prendre batou. Bakanyo ma corruption va prendre yo. Vous en pensez ça quoi? Voilà, tout comme les gens dans Souka magazine Nabiso, je pense que tout ce qui a moi quelques questions que tu posé combattant Nabiso Tozana à Benjamin moi dans Souka, je pense que Bazo Zela déjà na base mais moi dans Souka avant de chiter déjà na mukona lolo tout le monde qui voyage à Jani Mabunda au informa qui biso batebi Bazo ba Syrien. Est-ce que Jani Mabunda rozonga et là on est madame Jani Mabunda à qui au sein États-Unis. OK, merci beaucoup. Je pense l'obit au continuer émission. Vima Musuto Sala Awa. Na pesena merci na bandeko. Merci beaucoup. Voilà, tout ça on a Benjamin moi dans Souka, je pense que Baza vraiment a besoin d'aller comme héros balingara ba yoka eba yoka ba actualité ba yoka ndeba solarana et je pense que tout ça na ba combattant musuto ka to beta bon toujours masolo. Ah on a 10e ribo qui ndenge moi dans Souka o bolingara mingi ya usko informer bino silia dire silia na ba message au tika botika bisuka numéro za affiché wana ba appel na bino to yamba to rozwa ba préoccupation na bino ba actualité ba fake news nyonso botina ka na numéro za affiché wana to so na bino ka neto message so to ça toujours ah na 10e poto so na ba combattant par rapport à Mamouzou Kanambo. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne La Voix Céleste. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Vous êtes belé Bolanda Rabiso. Dandrine Coupe en a 4 à Paris. Azolanda page magazine Oyoka Base. Merdika Bongo, Jean-Luc Bongo. Azolanda Biso et pourquoi pas Philomène Mou comme thème à vivance de Yomo. Alandara toujours page magazine Oyoka Base. Vous êtes belé vraiment Bolanda Rabiso. Beau s'abonner massivement.